Voilà que la lumière soit et la lumière fille. Et grâce à la lumière, on est là, qui est bien partout dans le monde. Bon, on a biso des multivirginales, on a étant de la bino. Il y a Mikene Tulbaka, et puis on a porté bienvenue partout, vous allez dans le bureau, dans la bandila, dans la voiture. Place dans ce bozali, on a profité en ces moments pour Sabino, salutations, bonjour, Djambusana, good morning, Bambote Nabino partout bozali. Voilà, Zersifo, Nazali, na évangéliste, Valvoja Zana beaucoup na Mobali, et puis na bandeko, oya RJC, ndé Torosola, toujours tous à la kawana autour, il y a actualité, et puis ma question, ils ont tellement trop, et puis tous à la sujet de écho. Kosolango na musani na nzambe afongola bana nzambe bazona la biso partout dans le monde. Si j'ai la question ezali comment vaincre les péchés au sein de nous. Place tozali na société, na vie actuelle, la vie à chaque jour. Ne to kolonga péché comme le roi péché chéri na biso il y a chaque jour. Mais les à côté pesa là par rapport il y a des disparitions, il y a des conabiso, oh bah tu tika tika biso, artiste comédien, liwa européen mystique tu connais quelque chose n'angamba artiste comédien, maman m'a dit soit pembe, oh ya sala vraiment musane qui toko biso to yebi, na bande ko besoin de biso boyebi epé, toto solango na musal na nzambe, on a recevoir na mukwalelo, et puis na bande ko baye ko accompagner, donc il y a moto là. Merci Nabino pour la fidélité, la confiance au Pessarangai. Nabanon, maman évangéliste, et bonjour et bienvenue. Bonjour, Ndeko journaliste. Voilà, à chaque fois, c'est un coup de tête, Makamnos to bana faut en première position. Wana ngala peso mal bato banandingini. La nyonso photo essayer le coup parce que c'est au coup tani lelo eza pona ye hein. Ce que ça qui grâce na été mais peut-être émission peut au cœur au salon té. C'est ça. Prions, Seigneur Dieu, to pamboli kombo na yo, to tomboli monene na yo. Pour la grâce au salinga la bande ko na plateau, to mona mokola sika. Kanisa ba bon so baza en vie et surtout bana oyo ba tsheli yo motema. Pambola bango pour la gloire na yo. Amen. Voilà, amen. Merci beaucoup, je suis sûr que Nzambe a protégé biso na to bani makamne peut aussi ça na. Amen. Voilà. Tout ça ba question embelé to mituni. Et puis ndenge ni bana nzambe batambolaka na moni lisanga masanga pe salama tellement trop. OK. Surtout Jésus a raté. Et moi je présenter jeunesse, et moi je présenter Jésus. Parce que lisanga oyo na moni na bandeko ba iko accompagner yo. D'abord idée et balaki ndenge nini et puis nini ya sika lisanga oyo ya yo na bandeko boyeli biso na kati ya mboka na biso. Gloire à Dieu. RJC, c'est le regroupement de la jeunesse conscientisée. Été créé une année après ma conversion avec Christ. Quand on est à Onyo Soto et Komelaranga, la première vie nanga sur terre. Alors, miséricorde et puis amour Nzamba la Kisakingai. Na appris qui connaissance et belé, oyo et comme c'est inconsciente parce qu'avant j'étais inconsciente. Alors je dis et malgré tous mes péchés, il ne s'est pas rendu compte de tout cela. Il a accepté quand même de me pardonner. Alors, j'ai appris beaucoup auprès de ces dieux. Alors, pourquoi pas aussi partager la connaissance avec les autres, hein, afin que et sauver Bango avant de faire quelque chose, bah, il va réfléchir, on a art et tout qu'on mettre sur terre. La raison pour laquelle on a créé RJC. Regroupement de la jeunesse conscientisée. Est-ce que RJC en gros, ils ont idée et utaki panayo ou ça na bande comme subaye na makanisi ndebo sangani tout ça lisanga RJC. Lisanga RJC d'abord ils a pour la gloire en Nzambe, ils ali idée moko ya maele ya motote, ils a maele spirituel o Nzamba pesa kinga la souci ndenge nga lazaki na kati ya molili à Longolinga et puis j'ai remarqué que ça na bande comme sous jeunes comme moi, ils ont démarré na ba pratique aux opé Nzambe le komoté. Yango na bande ko sensibiliser bateau à travers la parole de Dieu na côté ya Kabango et puis je me suis dit pourquoi pas to fongo la RJC to élargir en comme amener des bande européens ba qui ko rejoindre biso na idée oyo. Voilà, s'il faut être franc, RJC et il nous a présidente RJC.
Oui, Ngandi Naza visionnaire à RJC. Visionnaire. Oui. RJC, les alliés, ma supporte une belle élection, puis calamité. Et ça, ma camozo, y a été pour moi, moutumoko, y a si ma topé, c'est ma voix après. Et comme topé, ça que ma voix, c'est la biso, ça bon côté. Non, on va la répondre parce que Ngandi Toza idée, mon côté, toi, monter ma côté. À quoi répondre à la question, Anna. Voilà, merci beaucoup. Nazwa, dès qu'on a vu ça, on s'est présenté dans Balando Bazolando de MLTV. On s'est présenté d'abord pour se tenir aux accords occupés dans Katia RJC. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle David Boka. Nazwa, secrétaire général et un regroupement de jeunes conscientisés. Ok. Voilà. Vous avez un secrétaire dans Katia, il y a RJC. RJC, bakalamine te pe ma poni maison ya. Question ngena tu na m'évangile sa maison qui sont pas na yo. RJC salamika kate pour tozo mutu moko na ciment après il a biso ba polo. Sombela biso boy. Isa na kati na cessé nango ni ne bata meza ma ba politique. Tozo tindika mutu moko boy po kene liboso. Bon, RJC est apolitique, c'est-à-dire quoi? Toza vraiment na ma politique té. Ils ont inspiration divine. On Zambé à la Kisaki Mosali naye évangéliste Vardoge. Na makambo azak nango yamabe. Zamba la Kisi non tant que les jeunes bima na viwana servir ngai après ces initiatives ya ko luka ko conquérir ba jeunes mususu. Ya ko benga ba jeunes o bazana ba initiative ya mabe ya ko tika mabe prenons l'exemple net ba kuluna ba kindumba ya ba venture ne zamba pesa ki inspiration ya ko sangisa ba jeunes orienté bango. Comment réussir dans la vie et comment faire pour être respecté dans la société. Ok. À part conscientiser les jeunes, est-ce que dans RJC, il y a aussi des activités pour les jeunes, des moi, il y a quatre relaxations, moi, métier quelconque. Oui, dans RJC, toujours pesa misala que non du genre, oye to pesio bon to pesio misala non. Toza ko sala ko bimisa quintessence ya eloko ezana kati na yo donc on zamba pesa yo par exemple oza quoi faire quand as su que oza na don na yo RJC to orienter te non net yo na don na yo faut ça la bo faut ça la bo faut ça la bo faut ça la bo faut na respect na musala na yo pour na lobby na yo ezala bien. OK. Donc RJC toujours orienté ba jeune na avenir parce que on dit toujours que non l'avenir de demain ça se prépare aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on doit préparer l'avenir de demain. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue au Koko s'est présenté dans Bandeko Bazolanda. Bonjour, comme on a Cliver Kembolo, je suis le trésorier à RJC. Voilà, il y a plein de regroupements, monsieur est apolitique, monsieur est apolitique, Ndebino Bolobi, RJC est apolitique. Le mouvement il y a tellement trop. Et puis et pour naka ba moment c'est bien que tu communes à Pemina Maponami, Baombaye. Soit Monique, moi, Mikoloana, gouvernement mes un problème, Baombaye. Nakatia RJC, Nini Yasika Oboye Nango, Oyo, et au Salake, Bajen Baya, Bazwa Makambwasika, et puis écoute, changement des Mimombo Tukoloba. Dans notre regroupement, nous poussons vraiment le jeune à prendre conscience et à aimer son prochain. Et non seulement ça, et à suivre le chemin du Christ, car c'est ça le plus important. Sans Christ, nous ne pouvons pas voir d'autres choses parce qu'il y a certaines choses qu'on peut voir juste quand nous sommes dans la spiritualité. Quand nous ne sommes pas dans la spiritualité, nous ne pouvons pas voir certaines choses. Donc c'est ça vraiment la plus grande clé de la RJC. La RJC n'est pas là pour la politique et tout comme ça. Mais la RJC est là pour aider les jeunes, ceux qui sont dans le monde de ténèbres, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils suivent le chemin de la vie. Amen. Le chemin de la vie, c'est que Kozongi Sabango, Nandila Nzambe, expliquer Bango comment prier, comment servir Dieu. C'est ça? Oui, comment servir Dieu. Okay. Parce que quand on a Dieu, on dit qu'on a tout. On dit qu'on a tout parce que Dieu, il est la clé de tout. Donc en gros, c'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup. Je suis sûr que Balandi biso amoni di kanisi oyo bande ko na biso bayena ngo baza ba jeune lokola ngai na oyo zotala ngai. Jeune c'est l'état d'esprit za acheté. Au cause na 70 ans, mais esprit n'est pas jeune par rapport à oyo zo bimisa. Ba initiative va bien, ba idée za meilleure
C'est ça ce qu'on appelle la jeunesse. Ils ont acheté, c'est l'état d'esprit. Papa Zolanda aux jeunes. Maman Zolanda aux jeunes. Bah idée à boyo bah jeune bah enango pour belé bah simba machette et belé bazara ba mukala ba tout. Mais bango ba lobi pas cause la mukala, liboso nzambe à première position et puis maram susu ekolanda na sima. Nazongeli maman présidente il y a RJCM. Nazongeli. Est-ce que tu peux clore un mot ou expliquer en grosso modo brièvement pas balani besoin de bus après to kota na masolo mususu. Merci beaucoup na rozwaka o choloba avant pesanga maloba que RJC za pona bannir bon tivaler o za ko honorer ba gente do choloba que non ba gente bazaka asima batu ko kumisa batu or tozaka na mutu moto ko kumisa za nzambe être semblable à nous to ko kumisa été to ko respecter donc za pona ko kofungola batu miso ya koyeba ko distinguer mabe na malam afin que ba préparer avenir meilleur sur terre na vie éternelle. Okay. C'est ça. Traitement batu bako za bien ndenge nini si mtalingi intégrer à adhérer na kati ya groupe au sa ndenge nini adresse ou numéro de téléphone. Na suka to pesa ba coordonnées o ba ko joindre biso na RJC. Tozaka wana pour parce que RJC c'est déjà 5 ans. Ils ont une année après ma conversion en 2017, il y a qui élargir RJC. Tout ça pour apporter soutien à biso na bande qu'on a biso comme spirituel ou physiquement. Donc c'est ça ou financièrement. Donc ils ont bon. Donc na rosa peine problème moi la zamali ndako. Na rosa na problème moroboé spirituel mi kwa na zola la té directement si na bengi bonga ko assister nga partout. RJC les après pour nos salons pour na gloire en Nzambe tous en équipe mobimba o ils en a intercession de intercéder pour na bakaya batu. Donc ils a ba jeune moroté au bazali convoitiser na o ils en a mokili no baza ba jeune o ba s'accrocher na rodambola na volonté en Nzambe. Donc bit na biso yango wana to gagner ba jeune ba yakati na Christo parce que bat ba kaisa so za jeune faut za kana bêtise ngala za jeune bande ko ba za jeune mais biso yeyo tozi bolenge na biso to tambola ensemble na Yesu Christo to ça la volonté na ye. Merci beaucoup et ensemble tout ça la volonté en Nzambe ndeka otikoloba to ko tamba moko na vivre des sujets na biso par rapport ya makambo yo oyo to bongisa ki pona ko sola pona bana Nzambe va retenir moi quelque chose dans votre sola mpoelo question nanga yambo tout ça non na sujet ndenge to kolonga lisumu et comment na biso to ma oliango chaque journée to liaka to kuma ko melango ndenge to melaka mai ndenge nini bana Nzambe ba ko kabwana lisumu wana. OK ma sumu eza ba péché chéri eza ba masumu oyo tout le monde a yebi que aza conscient que elo eza péché mais tous en a plaisir et repratiquer en haut. Ils ont ébélé comme addicteur, fornication. Ils ont babiloko en tout cas au ban en Zambie, au bazotan la Bible, bazoté ya batu, baza wana mieux placé pour nako salango. Et à liboso pour na olongango, ils ont d'abord ko tambola na roban en Zambie. Quand tu crains Dieu et qu'au fond là, mis sur comprendre que non, je ne vais pas faire avec les humains mais avec Dieu. Alors je pense pas que mutumoko a souhaité cause un problème dans Zambie. Soko lingo sali kambobi que non Zambie azo monangai. Tu auras peur. Et deuxièmement, il faut d'abord yo pe oyana par na yo parce que l'Esprit Saint est disposé pour nous aider. Il y a kotika ba mabe na biso. Na makasi na biso to kokate. Leur Esprit Saint a disposé pour nous aider biso tout boîte tout tika ba mabe. Biso pe photo ça la part na biso. Net ko se séparer l'entourage oyamabe. Parce que entourage peut influencer ça. Les autres ont même nangambo ya basel na Nzambe belé bazo kweya na ba scandale. Et okoyo kabat baye que non il faut la Bible dit faut soutenir le faible. Mais la Bible dit faut soutenir le faible mais à condition que le faible en ayebake aza faibli. La toroya mutu des abozana na terrain boki mambango moko akwei à reconnaître que akwei abengi baninga toroya tetelemisier mais soki mutu akwei aboy ko reconnaître que aza akwei azo reconnaître toujours aza fort à quoi bobiso toroya to aider te alors il faut éviter qu'encourager le mal mais sous pas comment que non oh attention so qu'il t'écoute bazara ini un pasteur
Dans l'ensemble, il est en train de prêcher sur les scandales. Il encourage en disant à leurs fidèles que non, Batouyations sont qu'est-ce que tu vas ini. Baza ini parce que baza buzo ba moko. Baza ini parce que baza bata solo ka. Basala ka makambo zo sepel sanzambe te. Pour ceux qui moko ceux qui révessé, il faut y à couvrir en haut. Pour y que ngape na sala rango. Pour ceux ngape na koyi na mbeba eza na normal. Mais bisoba na nzambe, ceux qui mutu a dérouté. Asal makambo yo Jésus-Christ alobito salate. Toroya ko beta yo te, mais toroya ko simba yo to la ksa mokili ke non. Aza moment na nzambe, aza mon na nzambe, mais attend que il met asali ni akwei. Mais ceux qui reconnaître, na repé ça exemple mon stupide hein. Maçon alobi moni terrain oyo na télémission au building. Ce temi building te, c'est ngana maçon te. Au bandi pour tonga papa boy étage comme la 3e niveau et quoi. Mais non, il y a un des longoli qui maçon na yo. Non, aux maçon. Les problèmes n'est que non, aux kinde au consultant kinde ba architecte, bo étudiant qui est millier au sein les titres de millier ou étudier ma belé est-ce que ah to rokyo tonga building parce que ça ma belé misusu rokyo tel mi sa étage belé té. Tu vois, mais sur étudiant que non ah to rosuka na niveau mon quand on la maison base. Tu vois, et ça ndé mon na basala nzambe o akoyi. Ezara qui peut-être affermissement Ezara qui vraiment mingité ou bien Ezara qui fallait dans la présence en nzambe ponza ma enseigner mais à sauter étape wana mbala moko alingi ya sala nini a beta tembena nzambe alors nzamba sala likambote pona pour soki osali en route c'est ngala za intel non nzamba sala likamunyo so pona gloire na ye et pona convaincre ba péché chéri wana comme je viens de le dire to sala par na biso. Parce que ceux qui ont kangami na bateau bazana mbuma mabe biso pe to kozala affecté ya kosala o ezali pour la gloire ya nzambe te. Parce que aux cas local fornication l'église ebele bazote ya nzambe Saint-Esprit mais bazo pratiquer bakawana. Ezana ba pasteur ebele o bazo tchaka bana baninga zemi pour na yazo trouver en normal ce qu'on ngolo ba ne touché pas mewa donc ba biloko moko eza bizarre. Donc ba prédicateur ba téléma baté ya liloba nzambe la vérité baté ya bato la crainte de Dieu quand quelqu'un azoyo ka crainte ya nzambe azana kubanga na miso ya nzambe wana parce que que non nazana compte ya ko rendre après cette vie sur terre. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça la moni au lobby vraiment au claircir par rapport à mituna wana mais lelo et comment est-ce que ce qui pasteur neto comment le papa la ngamoni d'abord papa moli moazana. Papa Moli Moazan Zambé, parce que c'est lui qui est esprit. Moi, je suis humain. Naza na komara en esprit. Là, na kota kana la intimité na Zambé. Mais naza na nzoto. Papa Moli mo sur terre azalate. Papa Moli mo Zambé. Na sens si bat ba miso ba contredire nga c'est pas grave. Papa Moli mezande ti yo bana za ko encadrer ba obenga. Non, eza ba benga bango aza maman na nga na kondima. Maman o alendi sanga apesanga posa servir nzambe. Na etamboli na ye, écoute. Na etamboli na ye na lolenga ko sala misala et influençanga pina sela nzambe lolenga ya salaka. Papa Molimo eza nzambe, il y a qu'un seul père sur terre. Parce que ma commis le bin à Matthieu 23:9 et n'appelez personne sur terre votre père car un seul et votre père c'est lui qui est dans le ciel. Papa Molimo azalarate, papa Molimo ezanzambe. Pourquoi je dis nzambe parce que problème nyoso yoko sala papa Molimo ana nzambe ordolorte ote. So salima be ozongi soko salima be. Mais na mukili oyo rokyo sana passer azo représenter papa Molimo. Il faut so salima be so présenter mbongo au sa nini au cajolé ma benayo au kenzambe azam ta sentiment nzambe babeta quand même moralité mais bah papa Molimo au baza sur terre on a vécu des choses on connaît des choses ce qui se passe dans les églises o ezake muta salima be tellement za na mbongo bazoko lobana été mais pas nzambe babilo kwa nezala raté au salima be au salima be afin que yonde oya ko reconnaître ma benayo avec la sincérité de ton cœur o senga miséricorde nzambe nzambe akoni biso pozongel musana yo mais na biso bato tozana bato tozo protéger ya bazo sala ka mabe tozo mona o o asali mbeba ba o ya ba ba c'est l'émission té ezala ka boina boté asali bien donc ba doit encourager les mal baza ko chérir mabe alors chez Dieu il y a pas toutes ces choses là le père il est spirituel c'est Dieu lui-même. Oui ça matière mais na mon lokola ba passer bon Rolanda biso tebi pour presque na église c'est comment bon
Je dis pas nyonso presque. Papa nanga molimo kingandi. Papa nanga molimo mais aujourd'hui na makomi na moni et l'exhibition autrement. Et ça quand on va Bible ça Bible double tranchant. Bible ça Bible mais ce double tranchanté. Bible ça codé. Pour comprendre il faut Saint-Esprit à mémayo na profondeur pour na au décoder ba écriture. Bible ça là compliqué. Mais pas passer au besoin de pouvoir contredire. Yo pour tout ebi que presque na l'église c'est comme bongo. Papa nanga molimo, m'tapé sanga Bible, m'tapé sanga likabo, m'ta apé sanga onction. Papa nanga la kondima, mon père dans la foi, ma mère dans la foi, et non mon père spirituel. Bato bazo sala on peut-être bazan na ignorance. Jour où on va comprendre la vérité, bako yebisa bato bo sala on sauter parce que dans la clair on a écriture, ngatem na lobby, mais c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu. Je suis sûr bande besoin d'abisso qui déjà maman évangéliste a pesi na référence dans la Bible. Luka yango peut tanga pour tango royo kabalo bibongo, on se défendre puis na écriture. Parce qu'on nous contredire, on contredit la Bible té. Il y a qu'à faire yo puis na Bible non. Côté mususu wa bana sens mususu ngana za na to sola. Voilà maman évangéliste Valvogé to commis ko kende vraiment neti na katikati ya maso na biso mkwalelo. Alors lisuma ngo pe chéri na Bible yango baloba mabe na boyi to kosala mais yango ni naza kosala. To sala ngo na ba force na biso te. Ki bonjo te kanga biso na makasi. Donc ozoli ga na nzela boye omoni milliers moko to la télé ma bobi il est là on les kana tala te. Mais surtout que so komika sur place wana boye le roi ba bengo na litoyi. Ouais ezakani eza diabele mta benda kabiso. Tout ça qui bonjo tenait ça là que au cani moto va mettre 2 jours 3 jours 4e jour quoi aux ongi na lisuma. Na ko répondre par là tous ça ba façon belé de sumo kaka na makanisi na maloba pe na misala. Eza mutu muso ko kanisa mais à pratiquer te et suki kana mutema mais à sumo ki eza pendo lobi na lekine sika moko boiza dans le bruit na tali mais na quotidien. A tel na rande bat bazan dans le bruit na moni kaka mais na quotidien ça mso pe o tali boye force moko bendio yaka yo kokota na kati ya nini na biso. Donc eza bongo mais en toutefois mutu oyo aza vraiment na kobanga nzambe tika raita sauvera toujours parce que au moins que na repère cet exemple au moins que au sali rendez-vous na moi pour ça ekobo mais ce qui vraiment au zobanga nzambe na ndinga solo nzambe yana akota makamno au moins que oza mutu mais ba rendez-vous wana e bandoza kanele parce que wana basa ngona na kuku no bat bazate mais au moins nzamba dotinde loka bat ba oluka ba déranger ya muzoni ngokengelo sala mais oza temps ya osala ngote ongo yiba boye ozotala gauche à droite mutazate mais moi nzamba ndo tchaka bat bazala ka pembe pour ba empêcher ça c'est notre Dieu exemple lo musubiso to bito forçant ngo to koraté mais na makasi ya Saint-Esprit to meka convaincre ngo. OK. Makasi ya Saint-Esprit dans le but et koleka ngo to lekisa ngo. Alors un mot pour na bana nzambe pour na tokoma pour les autres tokoma père moko boeli sumango na lingana tika ngo mais na se référer na musala na lelo koma na ko nganga na okende ta mususu na kimi ya kobata mana ko moko be na kekuta encadrer na biso bekuna. C'est ce que je suis en train de dire. Milliers influenceurs, batupé entourage peut influencer. C'est mon tazo sala malamu et opé ça peut ça sala malamu. C'est mon tazo sala mabe peut ça peut ça sala mabe mais ceux qui ont vraiment quatre na présence à Yesu. Attends on pratiquer les sous mon zamba routine da batu na nzela na pas empêcher. Au côté na biso kuta pasteur oté ara sijewana. Au fond li TV au moins la prédicateur oté ara sijewana loba. Oh yango Matthieu ezaki yanga. Yango pasteur obi kenga ina sala mabe. Tu vois notre Dieu est comme ça. Ati karabana a été. Pe ayebi que na tel point où yoba nanga bazara faible. Alors na rotika bomba ko isamate. Omoni donc nzamba lingaka liwa basumu kité. Alinginde batu ba se repentir. Voilà. Va se repentir. Est-ce que muta to tam la crainte ya nzambe o aza o to ebi kaza na image ya nzambe. Ateaka bana na nzambe alakisa bango kuma ko banga nzambe akokipe ko sangana ndito lobaka na lingala na bato mokili ndeti bato ba melaka masanga ndeti bato to ebi na ba vie moko boye meya za pasteur akosangana bango bakusaki amitié
bato baza ba païen na ba chrétien toza ba humain toza ba ndeko parce que na famille nyonso bato nyonso tout ba yamba Yesu te eza bato maboma eza ba pagano mutu mtaza na niveau na ye alors tokoki mabonte ba ndeko na biso mais quand il s'agit de la prière doctrine ekabola biso et parce que je sais que maramba nzambe basala kango blagité na la côté l'intimité na nzambe na o alingi alandanga akoti na cercle nanga o alinga contredire en tout cas tous a famille mais sur comme maramba nzambe to se retirer mais quand il s'agit que non la famille tous en la fête OK fête c'était non qui fête mais na yebi que non que les fêtes dans c'est pela na bonzambe o bon ba rosala ba ti ba danse ba bini moi je danse pas. Vous voyez, ils rappellent les sous qui n'a fait bâti ton frère Fali, frère Ferré, mais yo musala nzambe zawana et ça les sous musobi moi musique on est les qui na lito ina musique les gars lito ika la fête c'était de to ça émission musique est bêta to y bâti c'est bêta to ali kolo non ezo yana mupepe na éviter so za wapi ezo uta musika ngala ko kende te no bokata musique na bino je suis qui vous voyez, la route quand on a taxi mon robot chauffeur a la musique naïe. Nga la route quand musique, t'es pas on va madame Kita. Na ken a fait ça bateau na PC à ta différenté. Na qui rosa rigueur que beaucoup ta musique voilà non. Nga la vendre na fête. Tant l'anglais coquine na kei, c'est tout. Na roque obligé batouter. Non, parce que nous sommes obligés à bisoter. Mais moutou na moutou, azalaka conscient li kambozo au salle. Et puis tu prier pour naba on nzambe kutana ba pour na gloire non parce que yo lingi musique ya mokili to ba mage ba boya ke toza mokili toza mokili mais tozo pratiquer ba est vraiment rodé mais ngala roki ko imposer te que non la fait no robeta musique au ténor parce que ba musique ngo to yo ka ngo par-ci par là et si quand so tia lokolo radio ezali et si quand no so sala nini radio ezali mais to yo ka ngo mais to yemba ngo te et le kabiso karaou c'est ça okoyeba no pe yango koyeba ngo eza lokola koyeba nzembo eza so lingi nzembo wana par exemple nako ser moko bon to tia ta ser lor abinisi nzembo na rolandela ngo po eza na kati ya monde nanga nzembo kitoko parole na koyemba ngo nazo tala ngo nazo kanga ngo siko soki kote ya bandeko na biso mokili babimisi nzembo siko ngai na ko s'intéresser nango na nini eza monde nanga te c'est tout. Le bar ça m'intéresse pas. Mais apparemment c'est comme si ça mon pour tout le monde qui mon salle ensemble le coup là pour faire Denis Les à côté dans studio à donc préparer son pétage. Est-ce que étant que bino beauté à kabatu bino ne bolakisa biso que oh batamokili biso botanzambi. À chaque fois prédication la bino besoin peksa biso to linga mokilité koyoka prophète Denis a sali single pétage puis a présenté ba fille ba robina kuna abina bataille fou bazana yemo ayebelo rosala parce que denzamba benga biso mutazala raté et nzamba lobela biso tellement zala raté denzamba yebisa ki Abraham a pesa mbeka ya mwana na ye Isaac Zamba lobela ki Sarah zagité mais en ce moment là sora epse Sarah nga kange mutation so kilt ka mwana moko nga na zone ki mokolo ka mwana moko wana wala nzambe ni wala nzambe ya désordre nzamba désordre mais lorsque Dieu a parlé avec Abraham il était seul tu vois moi je pas le temps de contredire les gens ayebelo rosal so eza pona gloire à nzambe lokumo ezongela ye so eza pona gloire à nzambe te ezalaka mabe parce que on blague pas avec Dieu. Mais na quoi monsieur ça quoi ko salir bino pour battre baromo juger ma bête. Non, ko salir batute. Mutula va se saliraka a mi bebi sarai mo be to za renvra gite. Comment nzambe zo beba? Te, comment nzambe be baraté point tel a dérouté. Nzambe otika la nzambe. Père changer te. Pour moro ke na mukili nzamba longwa nzamba koma soki valdoje non. Azara nzambe. Nzambe a changé raté pour mutapengwe. Ya zara nzambe. Ce qui est important, il n'y a pas de pour na serval de jeter. Pour ce la pengui, il y a pas de nzambe. Il n'y a pas de nzambe pour na sali na biso. Ngala pengwa na pengwa te, yo kangaka nzambe wana. Alors comment au juge qui a autant qui prophète Denis a sali à faux pitage? Il y a 2 fois dans le monde, il y a des choses qui chakate. Et ça peut m'arranger la te. C'est ça pour la gloire à nzambe te. Ce qui a apporté quelque chose, c'est que
na bato biso tozoteya na mona na ngati na ovandela makambo wana te quand nde toyoka kaka banzembo nyonso eleka eza mpe banzembo ya nzambe oyo bato bamibengaka nzembo ya nzambe eza nzembo mosusu oyoki yango s'intéresse no nango te oyoki baparole vraiment ça te dit rien du tout eleki nango oyo omoniki eza intéressé omema o na présence ya nzambe oyoki oyo omoni mpe emema na présence ya nzambe te ose retire nango c'est ça. Voilà bana na nzambe boyoki maman mosali na nzambe akonte dire te alobi yaza na franc amoni alobi d'après to koti siko na sujet ya ndeko na biso auti kotika biso artiste et comédienne oyo asala vraiment mosala ye na ye kitoko par rapport ya liwa na ye et biso moko ngai nalandaki témoignage ya leki na ye si je m'ambise bien nalandi témoignage ya mwana na ye nalandi mpe témoignage ya mobali na ye mwana ya disa ndenge mama na yando osola na ye abandaki komona bato baye kozwa ye est-ce que na niveau wana soki moto déjà komi na niveau ya komona baesprit wana elakisi nini ezalaki absence ya nzambe déjà apesaki ye mokongo. Dans la vie, il faut toyebaka que ça part des choses. Il y a d'autres maladies qui nous arrivent. Autant que non, ils ont toki ko intéressé nzambe te hein. Mais na biso le roi de 100% nzambe nyo surtout to intéressé aka nzambe. Parce que Bible lobi nyo surtout sala na acte to na maloba to ça on a combo nzambe. Et ça ba acte musu ils se présenter devant nous total que cas aux spirituels. Avant to que non pas ba médecin ya mokili to banano par le médecin par excellence. Dans la langue témoignage on a très bien ya moi na ndenge ya makambo comme les maman na ye et on a le barana vie nzamba zaka priorité parce que nous surtout ça un jour to se séparer na mokili avant biso to yezara na bato ba vivant ba kenda biso bazoya ti biso pe génération na biso ye mokili zara mokili et longo était déplacé que sika monter mokili zaka c'est-à-dire aux chaque jour ba oba kene misu bazokota alors so lingo s'accrocher na mokili Mokilwana et au trahir yo politique en regretter. Moi je dis aux gens de s'accrocher à Dieu parce que à toutes circonstances Dieu sera là pour te sauver. Koyoka témoignage ya mwana ndinga témoigner ndenge maman na ima kama mona ki ezaki de lo mo ezaki spirituel. En ce moment-là, je peux pas commencer à juger parce que marche ya ndeko na biso à moi si ndinga tambola ki moi je t'ai pas là. Mais ngala kokota kaka na acte salamaki ba parole ya ndeko bimisa. Moi, là aussi, malgré Ameka qui a la connaissance, mais Azaki limité, parce que Aïba qui a sambilate. Il y a aussi un prédicateur, un pasteur, un ministère, tout aux alliés, doit apprendre à fidèle comment prier. Va dépendre na yote parce que yoza moto qui peut obéir la bien au téléphone les les caté alors que bien on peut les toyer c'est l'intervention moto kata mutema. Alors vous présentez tout Jésus-Christ à Souvaka. Aux alos à la terre, nous tournons à recota direct l'intimité dans Nzambe parce que Nzambe azarana est occupé. Il y a des gens qui sont déjà. Non, te belé ba bo priété ndeko. Wa les a douté te. De ba benga bo bandimi, ba fidèle belé ba bo sambilati. Pour na koyeba ko sambela ba bandaka, pour mona made so pembe abandaki au nom de Jésus maman na kokufate mokili et quoi qui ça m'a sonné na mokili mais pas déjà et pas nzambe déjà ba sambela raté pour na sonné sonu pas itali nzambe lelo et pas nzambe ba yaka pas nzambe bigisa muto pour na gloire na yo et moi nisika nzambe zo lokuma sepila parce que là on a obigisa e ba témoigner ah to kutana ki na problème moko bo en tout cas nzambe za na bon mo nzambe sala ka nzambe za na biso nzambe linga élévation et retombole maman la biso à côté na problème moko to prier to benga intervention en Nzambe Nzamba yo bikisa e pour na gloire na ye so yo za la rancune na batu na bino ba voisin et tani Nzambe le lokote pour ngana ba voisin to so la raté so maman kufi par exemple maman kufi ba se kabiso et tani Nzambe le lokote Nzamba zanzama ordre Nzamba zanzama ba principe pour la ressemble Nzambe il faut kozala pe na logique wana nakaya ndeko na biso madeso pembe mwana ne loka liboso nakoyoka ndenga lobaki bato baye soka linga loba ba bloquer mino azana bitumba molimo na nzoto alors esprit méchant et monde ténébreux ba yaki kozwaye tu vois ndena epsanga bato que non en réalité dans l'homme ne meurt pas il se sépare avec son corps na liwa ndeko na biso faut interpeller moko na moko telle émission na moko ta ki émission ya mwana ndenga témoignage pour mona que non
Nzambe aza nyonso pona biso. Donc liwana ye yaki na sorti wana ba yaki ko zoyer précocement, elle n'était pas prête à partir, alors elle ne savait pas esikani okimela. Moi n'a pas yebaki te okimela esikanini parce que bazo compter ba benga batu baya. Or Jésus était là pour leur sauver, mais ignorance ba yebaki te. Premièrement, il faut qu'il azaki na petit no yebate batu wana baza na relation na maman qui n'est pas bango to sakite ou bien comment. Alingaka banda directement na kokota na Psaume 100 étoile le verset 8. La Bible nous dit Dieu est riche en bonté et il est en colère. Abandi ko plaider pour la maman na ko singa miséricorde. Seigneur, aie pitié de ta fille, aie pitié abandi ko loba. Limbisa e pour la gloire. Aza mutu kota la mabe na été metala lokola mwana. Otali si okosa tribunal nzamba na ainsi dit l'Éternel. Matthieu 7:11 et lobini. Nzamba otali sabito lobi que non, batata na bino mokili baza ba méchant. Mais tant que vous avez bango bilo ba pesa bilo, combien plus moi votre Père céleste. Nzamba na pas musikate azakati na biso. Ce bosenge loko combien fois na pesa binote. Obandi ko tel sanzamba ba ainsi dit l'Éternel. On dit ko kanga na oya lobaki. Après leur osa misère prière repentance, de ko pesa moi na accès ya kokota sikoyo na monde spirituel enfin que a réclamer âme ya maman na ezaki combattre na l'esprit. Na prière ya déclaration. Nabapissom, je déclare au nom de Jésus-Christ l'âme de ma mère et qu'aux instruments ya diableté abandi ko benda abanabansi du l'Éternel au moins qui ndeko moi si elle ngaza la sauver. Mais lokola bazaki na ignorance ba ke lo sala teka au nom de Jésus. Bon, c'est pas dit que non au nom de Jésus ne sauve pas. Le nom de Jésus est puissant. Mais il faut y aller pour utiliser le nom de Jésus. C'est le code. Et ça même la classe, biso nous tous aura cours. Mais la bakaye na biso correction za ndenge motela professeur. Mutuna muta comprendre mature na ndenge na ye. Prof rotela kaya mo na bino o penza comprendre ke cours. Matali kaya ya mutu so habité o ya trechaki. Pour modèle na monela komeli on dira zo qui réponse c'est pas moninga. Tu vois et ndenge mo pe na nzambe na biso ayebaka. Il est là présent. Azano qui pétait. Ezak que non biso moronde bato. Esaïe chapitre 1 zolobani zamba zana reka lobi banyama bayebi ba mettre na bango. Omoni mbwa. Muto azoboko la yaza ko élever so aye betika sifla yebi ke o mettre na nga pianga biloko. Mais mutu ayebi nzambe te. Ayebi mokeli na yete. Nzamba wa regretter. Ndazala na bino bobluka ngate. Pe bolingi ko yeba ngati à qui la faute et on montre que bato bazo perdre ba vie na bango lokola ba j'ai parce que la temps il y a au nom de Jésus wanande ezoki to erotika mama na yeti nanda kuti ba komaki na hôpital plutôt ndenge mo na témoigner qui parce que ce ko kufa ninga de ko kufa la dernière cas janda bah oui c'est un nom puissant. C'est un nom puissant. Maintenant, il fallait à ça la bensi, à Kotananini, à réveiller une mémoire en disant, mais la bensi dit l'Éternel. Parce que maman a combattu spirituellement. Amna yepe maman ba yeba ki na lo lenge nini ya osambela te. Yango il faut bala ki sabandimi lo lenga osambela. Dommage le lo na ba au fond la téléphone to ba télévision na biso et comme ka comme na pasteur. Maman baba lu sarambe to boyer. Maman faut buka mbeto boyer. Mais voilà c'est important. Papa, mariage est un blog mokili. Ndeko kufa tiki mobala tiki na bana. Moi je blog mokili mais jamais moko bi nyo c'est dans la sia faut te profiter là c'est ça. Chaque chose a son temps. Nzambende Bible lobi prier sans cesse. Cela veut dire faut qu'on ait la présence de Nzambe à tout moment parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans secondes, dans minutes, dans heures. N'a pas de temps, tu peux laisser tout. Tout dans la présence de Nzambe, ça veut dire ton liaté, ton balaté, ton qui va faire. Non, présence de Nzambe ndenge on s'arrête de prier. Ni to ça l'émission, bo to ça pour la gloire à Nzambe. Ozo tambola na yo, ozo na présence de Nzambe, o tambola ozo méditer na sa motema, ba le but ko gang o embrayer bato non. Ozo na se na yo ya motema, ozo prier dans tout moment. Ozo sokola, moi même je me lave, je prie à l'école, non, c'est l'examen na ozo prier non, là na bano sanga ozo prier parce que na yebi état d'âme ya moko na moko azana kati ya salle wana te. Ni ya ba professeur. Yango il faut qu'on prie parce que ezala makambo ele karawana bato monde molili bazaka bala ba pe matin. Ba pe marathon donc pe marathon 24 heures sur 24. Jésus coûte ya moko na barque
alekana na pongi mais ndoki apemaka te azala na anytime anywhere mpona koluka maintenant biso mpe bana nzambe il faut tozala makasi éveillé na koyeba ke moto mosusu azotala bo amédite mabe abeta déjà code abiki oyo aza mayema il faut tolongola ye mais soki opoza éveillé lero ye azoluka pumbwe esprit na bino mbele ekutani abiki oyo aza moto akosimba te mais lelo tozomona bato baza trop distrait moto azotelema na mbetu mbala moko live TikTok live aye korendre bacompte na ye olobaki zera selo live mobosange na ta moke soki esprit nzambe bimika na nzoto na yo corps ne tombe sili pour la vie c'est fini donc vu oyo tozotambola il faut toyeba komibatela na kati ya présence ya nzambe c'est très important mokili bato bakomi baméchant mpe kolia ezaka te nde ezaka ya kala fo liaka membre ya famille lelo ekoma ata voisin ata moto oyebi te na nzela soki otali kaka ye kaka na ndenge molili obike oyo fo nazwa ye nde ye awutaki ne libanda ye na ye akoti ya kolemba mbala moko akwei ndenge mwana alobi na kokweya kwe azoyoka mal à l'aise neti molunge selon te toyokaki baexplication mbala moko ye bato baye tu vois donc mbala moko yana mama bien akesa makambo na ye mais soki koyeba ke le jour là ma mère allait quitter le monde mais nayebi te mosusu bange bazalaka na retraite moko je sais pas oui. Comme on ne sait pas il faut totambola toujours na obanga nzambe c'est très important tobima na bafertilité parce que moi je dis réseaux sociaux ekima te batelefone ekima te mais yo soko olandi yango yo otika yango ya otikala otiki yango ya tikali olandi libala oza trop embrouillé na libala okotika libala yo kei mpe libala wana eluki susu libala mosusu okosala il faut tomi batela c'est très important voilà tomi batela bi c'est très important mais na makambo itali makambo ya bandoto wana ekomelaka bato tellement trop okoka moto olali boye ozolota bato bazomenace yo olamuki oza na force otelema te olingi otelema oko otelema te okanga nom de Jésus bakangi yo lokola kacha ngongo ezobima te bandoto ya bongo si ekomelaka bato il faut tosala nini pour afin que bato ebele pete baperdre bavie na bango ndenge ndeko na biso madeso apemba eza combat spirituel ya monde ya ténèbres oyo eyaka komeka bato diable il est là à tout moment mais azwaka ba oyo bafungwela ye porte na ba oyo bakangela ye porte ayaka komeka mazwaka bonte parce que eza na bato batika mokili bongo kana kobunda wana moni moto alalaki boye kobouge bakufi molimo ni babimiso mpe bakironyokola ngo alors eloko wana so ekomeli yo ndeko mwasi mobali ozolandanga parce que ekomelaka bato trop pendant pongi moya ya moke omona olamuka boye osentir ke lokwa molimo etiki nzoto esala sous mouvement te puis ozobundana eza combat spirituel kobunda ngo na physique te parce que quand eloko wana ekoma omona moto oluka telema azoloboko afongola munoko ezokangama reste calme esprit est à disposer la chair est faible. La chair ne comme déjà faible. L'esprit est mieux disposé. Vanda kimia ko s'agiter te intercéder. Banda ko kata ba lien ya monde de ténèbres. Yebisa bango. Au côté la ben dit l'Éternel sur ta Romains 8:1. Il n'y a maintenant qu'une connaissance ceux qui sont en Christ. Moi je crois en Jésus-Christ. Naza ko appartenir na ye. Yangala bino nini. Obandi ko déclarer calmement. Ko bouger nzoto te parce que ça bitumba molimo papa to bouger nzoto ko telema te et loko sauvera mingi na moli ba doit contredire ngati saka prière prière no ya musa ya molimo no les intercéder Seigneur yokanga mawa nzambe boye boye lomola ka benzambe na miséricorde ya zongiselio pe si kana na epsa bato il faut tozala tous conscience na biso to fungola na koyeba ke non liwa libanda yesu za mabe. Parce que le quoi ndenge sala rabato moni l'ambition njoto le ba betio ozomona kendo na okotika mukito ki somo boso so sala meke njoto na molimo kabwani libela na libela so ebi yesu to suka wa eze loko moko ya kobunda na njoto te reste calme quand dans la présence de Nzambe zo ben ainsi dit l'Éternel autel ici Nzambe calme-toi même si ça prend 1 heure 2 heures de temps au coup fatigué okufate parce que omona ke no molimo ezaka pembe na nzoto omona ke bolinga ba benda ngo mais ezaka kaneti mo force moko boezo bendelo kwana parce que so bazaki plus fort que nzambe na biso mais omona da ba bimisi molimo kala mo pe kotiki penzo tali nzoto mais susu pe kuto ya arriver là bango de ça molimo ebimi amota benzoto
car on ça la bon en jour ta la peine tout le monde a poussé et dans autant musique la zone les combats spirituels ba ba même on a ndinga physique té sambela kaka nzambe ako attaché corps na yo na âme voilà kaka na question na eza combat spirituel boni koma ke mutalamuki pe malwa mutatu ko bunda lokola uti musika et puis sous question nango soki mutu akufi ndeti na ndenge ya bongo molimo na yo kende wapi est-ce que tout le monde est na paradis nzamba lobaka na mukula suka molimo no ekena li felo po batunde ba yo zoyo liwa na ezaki causé par les hommes parce que moni ke bat ba yo bundisa yo molimo no ekiwa po ba longi yo ba resi ko zoyo o kende sikani au moins que ce que molimo no c'est détaché dans nzoto te au sali repentance Seigneur aie pitié de moi à moins que Seigneur soki et aux apôtres la gloire na ona tika mokili oyo okobosa nanga na bokondi na yo te limbisa mabe nanga là azana no pembeni mais une fois que molimo ebimé tiki nzoto to sali repentance c'est fini et si li pona yo alors ndenge arrivé à combat spirituel comment la physique là tabiso la mukina pema c'est comme si o tibenda ko bunda solo izalaka nini ezalaka elanda biso tina physique en réalité dans l'homme c'est l'esprit le vrai toi c'est l'esprit ce n'est pas le corps là tibilamba et si quand nzamba interpellaka ba être humain qui yo eza esprit mais bat bazalaka na conscience te ya o mona ka no tito la la rawana to la lisana na biso nzoto molimo na biso gibiso la la raté po yo moni mutala na mbetu mais azolota bandoto azobunda azokima bambango uti musika la ozonga bosutuki okipema otambola ki mutu alala kapinza tambula ite donc to la lisana na biso nzoto ya o mona nga pe lo na comprendre na système na linga na po la lisana nzoto longtemps te on débat tout ça là la défendre ça ti 8h nzoto kwa nyo lokuta engola la to kemba esprit na ngeza tout moment ko bunda esprit na ngeza tout moment ko intercéder na omona makaba le nzoto un jour otika nga to kabwana yo na ke yo la so pongi e yala la te ala la te moi même je dis que non modèle nga ben na sala nzoto so e konda mais il fallait konda mais dès on konda te nga pona comprendre te na linga rola la longtemps te tellement esprit na ngeza à disposer na omona makambu nzamba zo révéler nga makambu zo bunda ko intercéder pona ba problème abato nzoto pe e ka na ozonga kana nzoto nzoto nga saneti fatigue Alexandre pona o sambela rôle no sur terre ya wana o ko sambela. Voilà, merci beaucoup. Je suis sûr que bandeko tout balandi biso bazimwa implice na mamuto soli na mkwalelo mais to komi ko chité tozongila makambo ya RJC. Voilà et tango lobi ozo kamba ba jeune oza un peu ça ba jeune pour batambola na alima na droiture batambola na crainte ya nzambe mais oui bibi mboka na biso ba problème toza na mikolo na kwenyo sur la capitale ba jeune basima machette ba kolona est-ce que ba kolona pe baza na part na bango soki ba yepia na moi maté ya ba rozwa moi te mais maté ba rozwa et ko sala pe ke bazonga na nzela batika machette pour et comment le esprit mabe. Merci. J'ai eu un message pour la Bakuluna 2 fois parce que ça fait aussi de temps na les Kasuna Médiaté et na moni Kinshasa ezala qui vraiment ville moko loko la ya ba malfaiteur de tobenga bon Bakuluna la habité ce terme en Bakuluna ota wapi comme bon Bakuluna ota wapi baza bato ba sala mabe bazo pratiquer mabe et puis na mona qui kota qui dans toutes les communes na ba commune biso mona loko les aramois résidentiels. Et il y avait de sang partout, bazo katabatu, dans une révélation on a des fois. Et puis je me suis posé des questions, Seigneur, pourquoi? D'ailleurs, la réponse, nous avons talisanga, l'affaire oyo, yakuluna oyo, mutuna mutazana responsabilité na ye. Na moni l'État, na moni ba parents, na moni église, na moni école. Heureusement que pour nous, tous en RJC pour nako yeba ko conscientiser batuana. Dès qu'on a biso au tangi la biso na nombre 35. Le verset 16 à 18 et puis on va comprendre. Voilà. Merci. Je lis au nom de Dieu. La Bible nous dit ceci. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Verset 17. Si le frappant tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite,
c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. 18. Si le frappant tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier et les meurtriers seront punis de la mort. Merci beaucoup. Passage on de Watangi. Eza ba pratique ba kuna basala ati. Ba betaka bat na mabaya, na mabende, na ba instrument nyonso oyo ekozokisa mutu, oyo ekoki komema mutu na liwa. Bible lobi nini mutu wana za meurtrier, il faut sala ni azala puni de mort. Mais là c'était sous la loi. Mais aujourd'hui par la grâce, Nzamba lobi nini na Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais non, 2 Pierre 3, 9, c'est à cause de ça que Dieu use de patience envers nous, en voulant pas que chacun périsse, mais revienne à la repentance. Nzamba en a besoin, batuma bewala ba malfaiteur, ba bongo la mitema. Ba bongo la mitema à travers qui? À travers biso ba ambassadeur autres représenter Jésus-Christ sur terre. Moi je vais lancer un message à mes frères. Babo tamara kuluna te ba kominde ba kuluna. Je ne peux pas juger peut-être les circonstances à vie ou ça dit que non. Na l'amour qui n'a tongo buena ko maka mutu mabe. Mais grand maître na bino sol na acte 9. Grand maître na bino sol. Les grands colonnaires. Bino ko to opéraka botalaka ba climat na moment mbula bobimi na moment ba match bo profiter na ba manifestation politique bobimi pour opérer. Mais sol en est au là tenté ya opérera tout moment par côté na l'église ba serviteur de Dieu ba bangaka sol. Mais sol wana lelo akoma apôtre Paul référence église nyon surtout obisoto te apôtre Paul. À comprendre que ma besoin la tinate. Mais lelo bino boleki sol te sol aboma Étienne. Na acte 7 abomi Étienne. Et puis là, Rabomi Etienne et Bangisi ba saint. Ba qui sont ba palangani. Ba qui m'amène comme Jésus ka ba continuer ko prêcher. Pe sur la bisilité, la ko persécuter binoti na suka. Amimoni yenda za mo konjaza pomba. Mais kaka na nzela ande ko kende kaka po opérer mabe na ba tunaende ba kuna batambola groupe. Nzamba yeko kuta na nzela na ye. Et puis na mona mutakuta na nzambe te azonga nenga zalaki. Yango biso RG c'est aux amis placé pour nous conscientiser batouana à travers la parole de Dieu. Parce que 1 Pierre 3, 15 lobby, personne qui haït son frère est un meurtrier et aucun malfaiteur héritera le royaume de cieux. Bakoulou ce bâti koulou na te ba ko hériter le royaume de cieux. Parce que après cette vie ici-bas, il y a une vie qui nous attend. On est mieux placé pour nous. Biso na cadre et RGC en tant que corps du Christ toujours ça musala na biso l'état passe à musala na ye ba boti pe ba famille ba sala musala pe ya ko éduquer bana école pe ils musala pe ya ko pesa bana éducation nion sont là sur tout sangisi et ko apporter vraiment eloko moko mutuya na vie ya moko na moko parce que Kinshasa eza ville ya ba malfaiteur te. Kinshasa eza ville ya malfaiteur et puis ba jeune wana va comprendre que non ba mitala nazo prier pour na bango en ce moment nzamba kutana bango pour na gloire na bango ba réveiller conscience na bango ba mitala je suis jeune kuluna ezo correspondre na ngate kuluna ezo kokanisa na ngate donc je suis jeune Dieu m'a créé il m'a donné la vie pour ne pas être malfaiteur mais pour na stambola selon kondima lolenge ya lingi pe pour na gloire na ye. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Tu communes à Bissoko Chité, au bas que nous sommes de la peau là directement. Na peso mal ba po sambe la peau na ba kuna pour ba déranger mo cannabis. Seigneur Dieu na tiki mboka ko na maboko na yo. Oza na contrôle ya mboka nyonso. Oza nzambe moko, ozo se rendre compte na race te. Ozo se rendre compte na nationalité te, mais oyebi ba être humain. Eko tika RDC lolingi au place ki mokilo ebi mboka au Congo na ba habitants nyonso baza na kati ya mboka oyo nazu est na tik na maboko na yo papa kotisa kimia o mokilo ko kotisa te afin que bato wana pe o ba perdre espoir ba lobi on dirait nzamba azalaka te ba ko témoigner grandeur na yo na tiki pe bande ko nanga ba kuluna o yawe oyo ba botamaka ba kuluna te ba komi
au bazali peut-être pour na circonstances. Seigneur, Nzambe lokotanga na mabe ona sala. Olimbisa mabe nanga okomisinga moteino par ta grâce Yahweh. Na kotika bande ko na papa yoka bango mawa. Mawa na ezali ko na bango. Kutana bango afin que kombo na yo tomba mwana mokini. Yo nde muto changera mitema papa. Biso tokoki osala o tokoki. Mais moto akutana na bato simba ko mutema po moto changer complètement ezayo. Na prier pour na bango, na prier pour na mabota na bango, na prier pour na mboka au Congo, ainsi que tous les malades au bazo luka guérison, pe sa guérison. Bakanga minyoso ya molimo to ya nzoto fungola bango pour na gloire na yo. Ba e banso papa bazo luka partout na bangoma, partout baba kuta na bango pour na gloire na yo. Ainsi que biso auto vandi na émission à lelo pour na kotombola kombo na yo, pour na kopesa oyo tina monoko nanga afin que moko na moko bénéficier nango. Sunga biso baksa sous connaissance pour la gloire na yo. Amen. Amen. Voilà, merci. Donc on est vraiment cochité. Tout va au bagina sous corpé ça va coordonner numéro de contact pour être CG. Oui. Numéro eza pour na soki olingi kobenga biso pour na kozwa biso na 082 92 89 007. Je recommence encore 082 92 89 007. Numéro est disponible presque partout. Alors, ma page, vous avez une page. Vous avez une page Facebook, vous avez une page Instagram, vous avez une page Twitter, vous avez une page TikTok. Évangéliste Vardogé. Pour mon abisso. Merci beaucoup, maman évangéliste et au Nasuka. Merci pour le temps où tu passé pour édifier peuple de Dieu na parole ya Nzambe. Mais Nzambe a baxé la bino sous ebele. Le yembo pour na bana Nzambe pour te bike mamba le yembo pela sani na yo. Le yembo na yemba pour na gloire Nzambe parce que na zut dans o Nzambe pesinga ya ko maka banzembu a inspirant en tout cas banzembu. Naimba nzembo neti nini nzembo te ngati ya bato ok pemana bomoy ezangolu pemana bomoy ezalingolu oyo Nzamba pesa kamoto alingi lelo yo nazwi bomoy Kumisa, kumisa, kumisa Yahweh, tombola, tombola, tombola Yesu, yenda pesi ngai, bomo ilelo, kumisa, kumisa Yesu. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Tokomi Nasuka, est-ce que Ban Nzambe Rose Mbote et pas Mosel Nzambe? La pesi batonyo so balanze mission lelo Nzamba pesa bino kimia parce que ezana ebele bazana kimia tina mabala na mabota na misala na balabala bazo vanda na bisika ofutela bazana kimia te. Alors Jean 14 26 c'est lobby, je vous laisserai ma paix et je vais vous donner la paix que le monde ne peut pas donner. Alors que la paix du Seigneur Jésus-Christ règne dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, c'est la paix. Amen. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci na Bino Bato Boroza chance ya Rolanda. Entretien kitoko oyo esa mina mkwalelo bandeko mwaliloba na bandeko ba ko rejoindre groupe oyo esangisa biso biso na peut-être totamona crainte ya Nzambe. Oui, elo na senga na ba jeune loka biso yo bayaya. Dans le bâton à terme, il y a biso bakinois. Baya to tika ba aventure. To bi mana bisala sala. To longa na bibina bina. To tika ba esprit ya bakuluna. To tika ba milimo ko mela wa masanga mingi. To ya na RJC to tonga mboka. Parce que na RJC makamwa bien eza. Nzamba ko tika biso te to kozala na ye. Ce que tali jeunesse lelo. Jeunesse eza